Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Nakacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh. Stop crying. Don't cry. Il n'a pas soufflé comme gâteau. It's okay. I love you. Hello guys. Allez, keep this. Bonjour, bonsoir, ça dépend air et kokoute la bino partout bozwami wana bambote topesa kavant ko bande émission na biso oza Cuisine Yannick TV moko na bino ndeko na bino a mwasi na fongoli ba caméra na nga na mukolo alelo na memeli bino émission ya kitoko akoleka bandeko na ngai lelo eza le 8 mars eza fête ya ba mama nyonso partout tout besoin mitozo souhaiter kaka ba bonne fête na ba mama nyonso émission na biso eza surprise moko ya kitoko o pasteur Mike Kalambai auti kosala mwana na ye première fils ya pasteur Kalambai lelo eza journée ya anniversaire pasteur Kalambai asale surprise moko ayaya surprise ya somo balobi surprise wana ezangisi même Peniel mama na ye maloba Peniel azondi mateke pasteur Mike Kalambai mtu akoki kosala mwana surprise ya somo boye bande kona ngai bino moko boyebi bana biso tozobota libanda ya mboka eloko oyo emarkaka bango lokola anniversaire ezate bande kona ngai mwana avandaki na classe imagine kutu te ke papa koki ko passer asala surprise na kati ya école na baninga na ye pasteur Mike Kalambai nzamba lola apambola yo abakisa susu sagesse koleka intelligence amema yo lisusu na ba dimension mususu zala kaka yo vrai père azalaka nde boye bino moko boyebi bana biso ya poto ba papa na ba mama ndenge ka to mesana kokena bana biso eza kaka bana poto te eza même bana Afrique partout mwana oyo azana papa na mama eloko oyo markaka bana lokola surprise lokola anniversaire bande konanga ezalaka te anniversaire basepelaka nango kaka nzamba bakiseli mwana pasteur Mike Kalambai 1+ na mukolo ya lelo le 8 mars Peniel azangi maloba bande konanga balobi eza koyinda ba image eza bino moko bokolanda
parce que cuisine yani kitivi na koloba mingi te loba ndeko na ngai. J'espère bozo okavwa na nga mwa mangine malil bino mo boyebika ba changement climat mais tozo sala toujours musala na biso pona ba abonné ba vrai ba bakuka monde entier bozala toujours à l'aise bozala toujours branché boyebaka kaka ndenge makambo yango ezotambola na minute o bandeko na nga tozo mona Pasteur Kalambai na lingna balancer bino moko bolanda Pasteur Kalambai na école ya mwana na ye ake kosala surprise ya munene pona anniversaire ya mwana na ye bandeko na nga esepelisi mutu nyonso esepeli fiye moko mama na ye Peniel esepeli fiye moko mwana embrasser papa na asali papa câlin. Ah ça c'est la famille est sacrée bandeko na ngai tomoni vraiment bolingo papa na mwana oka vraiment tel père tel fils en tout cas ezala rande boye cuisine yani ka bina bomba te biso tozala na biso banki te poto bomba bandeko na biso tolobaka cuisine yani ki te vipe eko souhaiter joyeux anniversaire na mwana Pasteur par mon Pasteur Kalambai, toi que souhaiter ba joyeux anniversaire, que du bonheur, il faut profiter bien, ya, il faut profiter bien ba sepe la kaka, ba feta kaka, ba bota makaka, nzamba lola, a pambolo, a batelo, a protéger, a memo susu na ba dimension susu ya koleka. En tout cas na lela bino ya trop ba vrai nanga, ba boni nanga, émission na memela ki bino kaka yango bota la surprise au Pasteur Mike Kalambai a sali en tout cas et c'est Pélici Bisso ya trop tokutani à la prochaine bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh. Stop crying. Stop crying. Don't cry. Il n'a pas soufflé comme gâteau. It's okay. I love you. Hello guys. Hello. Allez, keep this. Oh, Elombe, lomba bitumba na ngai nzambe alola ye. Elombe, lomba bitumba na ngai nzambe alola ye. Elombe, lomba bitumba na ngai kosi na yuda ye. Elombe, lomba bitumba na ngai nzambe alola ye. Mobundeli na ngai yendo longisaka ngai tango banguna bakoluka ngai yendo bombaka ngai tango banguna